Console de tout. Écoute, en termes de participation, pas pareil. En termes d'organisation, je n'ai jamais vu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Sur le plan technique, lumière, podium, son, voilà tout, continue à bien. Est-ce qu'on est d'accord? Arrêtez l'ensemble, non, on va pas produire. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Big up la famille. Topesi binombote. Bolanda biso bozé belé de partout. Kinshasa, Brazzaville, Angola, Afrique du Sud, Canada, États-Unis d'Amérique, France, Belgique, Bambote comme la bino, Allemagne et ainsi de suite. En tout cas, topesi bino, Bambote et belé. Biso tozali bo alwo de TV. La tranche, c'est Katazoba, la chronique Intello, faite et animée par Eagle Woman, la gourou de son temple que je suis. En tout cas, c'est pour moi un vrai plaisir de vous rencontrer à chaque fois pour des très belles analyses. On est ensemble, il n'y a pas de souci. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion a chanté frère Patrice Ngoyi Moussoko, le frère de Werason. Shalom peuple de Dieu. Et on était obligé de commencer comme ça parce que c'est vous, Talaga Bino, Banana Nzambe, Libota Nankolo. Fali Poupa, Aoutaï Koyemba Nzembo na live à Salaki dernièrement. Et Harmonetika Yebaki, Aigle Ndira Zara. Azarapena ba télépathie na ye aigle. Hein? J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église dans le monde. Donc voilà, nous sommes en train de vivre une période de confusion totale où on ne sait plus reconnaître les vrais enfants de Dieu, les vrais hommes de Dieu. Tout se mélange. D'accord? Il y a une vraie cacophonie na mamotali spiritualité, religion, l'élo. Alors, le sujet qui nous amène ici aujourd'hui dans Katazoba, c'est que on a tous vu cette vidéo où le frère Mike Kalambai a mis sa concert naïe, il y a Stade des Martyrs pour Nagoloba Kiza meilleur. Juste après que Moïse Mbe a eu trophée, il y a meilleur concert live, il y a Stade des Martyrs, trophée au Baotu Kopesa Lobi Lobiawa. Alors, j'espère que Bozo Monango héritier Watanabe a bendi yango mibale Moïse Mbi azu moko na ye et Mike Kalamba y 0 trophée yango wana et tomoni vidéo wana o azolo baki non boye nanani nanana concert nangezaki meilleur en termes de son, en termes de qualité, en termes d'organisation et voilà. Alors et le rotogolobela awa mingi ezanini. Omoni comportement ya ba païen, heure moko ekoma nango koleka comportement ya ba chrétien. Fali Ipupa. Dernièrement, il y a eu un pasteur oya alobaki sur Fali. Dans amonaki premier live TikTok ya Fali. Ndinga afulaki banzembo ba chrétien et tout. Pasteur wana salaki vidéo pour dire que comportement ya Fali et l'équipe même comportement, il y a un homme de Dieu et belé na kati ya Congo. Et ça, c'est pas faux. Alors, encore une fois, voilà un autre exemple. Voilà un autre exemple. Oyo, ils ont affirmé, makambo au pasteur wana lobaki, que comportement ya Fali, ils ont mieux que comportement ya bananzambe misusu. Comment bino batu bosa ila nzambe? Bolobaki boyembaka pona lokumu ya nzambe. Boyembaka pona lokumu ya nzambe. Bokomi kowelela ba trophée. Bokomi konyonga pona ba trophée. Parce que c'est que le frère Mike a fait, il a konyonga. Obiso bakina to benga konyonga. Donc anyongeli trophée ya Moïse Mbi. Trophée wana ba benga ngo prix lokumu, lokumu. Skotala combien? Batu bazo pesa su nzambe lokumu te me bakomo luka bango moko bazo ba lokumu.
tala na biso comédie ou écoute na mambo ba chrétien, c'est pas normal. Bino mibale basali ya Nzambe. D'accord? Bino mibale ba chrétien. Bino mibale bobetaki concert pona lokumu na Nzambe. Soki moko azui trophée. Soki ezaka pona lokumu na Nzambe. Soko yo konyonga pona nini? Ome place bateau to mona bango sous clarté. Moninga azui trophée. Esa pona lokumu na Nzambe. Batu bayaki na stade bakumisaki nkolo. Bapesi ye trophée pona qualité ya spectacle asali. Yo bandi onyonga. Eza pona lokumu na Nzambe. Yo konyonga pourquoi? Alors ça prouve que batu wana baluka na bango sous lokumu na Nzambe te. Bakoma kolandela balokumu na bango moko, ba gloire na bango moko, ba succès na bango moko. Vous comprenez? Donc eloko ezangaka ba musicien chrétien, peut-être babangaka ba kisi. Ou alors ba monaka keso ba yembi ba chéri et okokana na ba falite na ba ferité. Na ba watate. Yango ba kenda ko kimela côté Nzambe parce que kuna moi facilité za. Mais sinon, baza batoyo il fallait basala na bango musique na bango ndenge bafali basala na bawata. Bakimelaka côté Nzambe po côté mukili trop d'exigence, trop de makambo mbilinga. Yango bakenda okimela côté chrétien, mais côté chrétien ngo bazo se comporter na bango kaka ndenge moko na bapagano. Même Bible lobi ke bakomona différence entre bino na bapayen. Mais là il y a pas la différence. Quand ndenge ba payen ba discutaka ba trophée ndenge pe bino ba chrétien bokomi ko discuter les ba trophée. Mais na ebita bozo mema mokili wapi bino banoyo. Do ba artiste profane ba soigner la ba trophée ba nyonge la ba trophée bino pe ba chrétien bo bando nyonga pona ba trophée. Ka bino moko biloka mokili tokotika ngo vanité de vanité. Cherchons premièrement le royaume des cieux, les autres nous seront donnés. Si vous bino premièrement sous royaume te, cherchez premièrement les voyages na poto, banda kwa kitoko, ba mituka kitoko, ba trophée, c'est tout ce que vous cherchez maintenant. Ils soni mingi pona ba pasteur à lelo. Yango moningako nzamba za partout. Neti biso ba goro du temple boy. Place tout na za temple nanga yango wana. Na ufuka mana temple nanga na beleli nkolo a répondre nga. Jamais au tiko le monde na vandi na ba o église a pasteur mbiye, o église a kalamba ina vandi na ba na gangi na chema bonza. Déjà yo fongo la Bible o te anga elo nini nga na ebiti. Na mona te pasteur nini lelo fongo la Bible o te anga eloko o ngai na yebiti na Bible ezati. Prédication moko te ya pasteur wa o te anga na monike ezelo moya sika. Nous lisons tous la Bible. Nous comprenons peut-être mieux que bino batomususu obomi benga ba pasteur. Biso tango to sala ba analyse awa to te ya kapeti. Na ebite capacité on nga na ngo kotanga Bible ko comprendre ko développer puis ko décortiquer. Na ebite pasteur ni na roya aya ote yangelo mona kati ya Bible o nga na mona ngo eza sika. Na ebite soki na lingi na sunga batu babola baze ebele na ba famille na ba quartier na banzela babola baze ebele ko sunga o nzamba senga biso ezaka te ko chama bonza na panier église. Aime ton prochain, le plus grand commandement yango wana. Osungi mwana quartier moko aza na minerval te, osungi mutu moko boya aza na makoki ya kolia te, c'est déjà ça. Au lieu que nekotika kana l'église wana po mvoi misaka pasteur, o pasteur ye moko voyageaka. Pasteur ye moko tambola na limousine, pasteur ye moko ndako étage, bino bozo galérer. Dieu n'a jamais dit qu'il faut ezala bongo. Alors, moi ça va m'étonner, Fally Ipupa na mona ki elongia Fally affiche ya Fally na ba nomination wana. Fally Ipupa kumbi yango kututé, pris le coup mwana. Il n'a pas été aussi récompensé. Fally a eu trophée ta, faire non plus a eu trophée ta. Na moni nanga te sika Fally a nyongi ke bozo pesa héritier des trophées bongo ngai mama mona biloka mikie Fally a benda déjà babora minene donc wana makamba mikie sans blague eloko Mike Kalamba ya sali boye bisaye esopi
sans blague esopi na ndenga kosakana te okende konyonga pona trophée puis trophée yango nini made in RDC biloko ba master na biso ba osala bato basala trophée wana toyebi bango ti bato basala ba trophée wana bakolo organisation ya trophée wana toyebi bango tozala na bango d'accord okende konyongela trophée o ba jeune moko boyeka ya RDC ba osala en tout cas to critiquer bango te et a cop na bango et a musala na bango bazo sala pona ko encourager ba talent mais ezi loko moko te on a niveau Mike Kalambai akonyonga pona trophée et puis trophée nini trophée wana en tout cas bandeko bo limbisa ngata musu bakolo nango ba yoka mabime eza trophée oyo Mike Kalambai akoyi konyonga te pona yango okonyonga te esopi o mabe yoza na majabu organisation majabu wana déjà eleki na musika organisation ya bata trophée wana déjà édition oyo soirée à remise des trophées wana basali yango na centre Wallonie Bruxelles eza pona kokitisa bango te mena olakisa bino ba paramètres remise des trophées wana basali yango na centre Wallonie Bruxelles qui est une centre culturel d'habitude nga na yebi tango ve nga pole mukendi a organisaka mwana mboka trophée mwana mboka aluaka pena salle okamna hôtel Béatrice au Pullman batu pena ba yena Pullman remise des trophées salami bango baké na centre culturel vous comprenez Wallonie Bruxelles ce qui veut dire déjà que le fait déjà au kende kuna est un mois compliqué c'est-à-dire que kokende wana eza déjà na sens moke pour baluka soutien ya ba Wallonie Bruxelles baluka neti mo elo mo neti financement elo mo ya genre wana salle ya Wallonie Bruxelles eza salle ya ba spectacle eza théâtre pour na ba spectacle alors qu'organiser une soirée à remise des trophées kuna pour nga c'est déjà moindre d'accord c'est déjà moindre donc so bokoki kozwa Pullman te bokoki kozwa hôtel Béatrice te bokoki kozwa basala minene te otoyebi allez déjà imaginer vous comprendre et apona ko diminuer bango te nazolo bango bien mais nazolo baka makambu ba détail ndengeza alors pour nga c'est un trophée au Mike Kalambai na niveau ya majabu akonyongela trophée wana te et surtout que Mike Kalambai ici azwa déjà Afrima Mike Kalambai azwa trophée Afrima trophée où il s'organise sur le plan international Moïse Mbie n'avait pas branché hein. Quand Mike Kalambai avait reçu le trophée Afrima Moïse Mbie n'avait même pas branché et le Moïse Mbie a eu le trophée naie local organisé in made in RDC yozo kende konyonga pona trophée wana oyo Afrima eleki yango na audience na munene en tout cas esopi Mike Kalambai na ndinga osakana te boye biseke esopi eloko asali esopi trophée wana ozo kende konyongela ngo pour ton information Mike Kalambai tu peux organiser ce trophée là au moins trophée wana ozo nyongela toi tu peux organiser ça yo oza na ba moyen koleka bato ba organiser ka trophée wana je les connais. Mike Kalambai, tu as plus de moyens que Batumi Balé ou organiser un trophée wana ya lokumu. Donc toi-même Mike Kalambai, tu peux organiser ça. Ou organiser une remise des trophées comme peut repasser ba trophée. Ils ont magita, on sait comment est-ce que ça se passe. Pendant qu'on ça la organisation ba remise des trophées. Ils ont pas si tant. Juste question des moyens et d'avoir des partenaires. Toi, tu as déjà Majabu. Tu as la structure ya Majabu Ndingeza. Et l'équipe de loin organisation ya trophée wana. Mais, ozo kende ko nyonga pona moi trophée wana ya made in DRC. C'est vrai, to boy te photo valoriser blog mboka na biso, bana mibali bazo bunda, bazo sala makamba bien. Mais, dans toute chose, il y a niveau par niveau. Makambu nyonso na vie ezaka niveau par niveau. Niveau ya Afrima, eza niveau ya ba trophée wana lokumu te. Niveau ya Grammy, et après niveau ya ba Afrima te. Niveau ya BET, et après niveau ya ba Grammy peut-être te. Eh, vie ezaka ndingo wana. Eloko nyonso ezaka niveau par niveau. Donc na niveau na yo Mike Kalambai, okoki jamais ko nyonga pona un petit trophée lokumu o bana Congo bazo sala. On les encourage, c'est bien, bravo, mais à un niveau assez, et kokani na Afrima te, et kokani na Grammy te, biti kutu musika. Yo konyo, eza même pas na niveau à mwana mboka. Ponanga, trophée wana lokumu, eza même pas na niveau à mwana mboka. Le seul grand remise des trophées ya Congo, c'est mwana mboka.
na Congo. Eza liboso mwana mboka. Après mwana mboka, il y a Bravo X. Et puis, n'a pas pris le coup moané. Bloka ba trophée on peut comme belé n'a pas désordre. Alors, en dehors, il y a Mike Kalambai. Tant que qui a fri ma Moïse Mbi à l'obaïti. Moïse Mbi a eu le coup monaye ya bana Congo. Yo ki ko nyonga. Et qui mousenzi. Alors, en dehors, il y a Mike Kalambai. Moi, j'aimerais dire ceci. Pour na makambo etali ba trophée. Ba gola pe ba nyonga na ngoto. Makambo etali ba trophée ba te belé ba nyonga nango. J'aimerais dire une chose. Omoni, un vrai artiste a collé la trophée. Un vrai artiste a koki ko nyonga po na trophée te, a koki pe ko lela trophée te. A ko senga pe trophée pété. Trophée nga na lobango eza mabete. Mais c'est le côté où un artiste a ko bomela nzoto. Parce que na carrière ya mutu nga na mona ka trophée eza lokola bijou. Ba bijou to lataka. Trophée eza lokola bijou. C'est-à-dire que so mutazo kende fête a sukoli, a coiffé kitoko, a pakoli mafuta tie maquillage kitoko, a lati veste ne kitoko. D'accord? Ata tie bijouté, ata tie lokalito ite montre te chaînette te gourmette te. Ndenge déjà tie maquillage bien. Ndenge déjà lati lambane ya kitoko, a coiffé kitoko. C'est déjà la beauté physique, la beauté d'une personne déjà au vanda. Alors, montre, gourmette, bague, lunettes et l'oralitoi, ils ont qu'à accessoires. Et koki kozala, comme koki kozala te. Mais quand tu parais déjà élégant, c'est bon. Ngasko po nanga na mona trophée za le roi bijou. Ça dit que et kozala et ça la moi bien. Et koki pe kozala te et lambano déjà na coiffure na yo na chaussure lati et solo là déjà. Trophée za bongo na carrière à montou. Alors, ba œuvre o yozo sala, c'est le plus important. Ba chef d'œuvre yozo tika, c'est le plus important. Makambo o yozo passer comme message, c'est ça le plus important. Ce qui va passer au trophée, ça le la bijou moko babaki c'est le likolo, ça le accessoire. Au cause comme ça grave comme une cause à gravité, ça danger comme une cause à peu danger. D'accord? Trophée ça le la bijou. Ce qui va passer au zoa, au boyate. Ba nominé yo, ba pesi yo trophée, au boya poani, ozui. Mais ce qui osa nangote, tu ne vas pas au bimisa mutema, au nyonga, to midiembika. Non. Un vrai artiste a koki ko nyonga pour na trophée. Pourquoi? Parce que un artiste, ba œuvre na ezaka ba œuvre d'esprit. Ce que nous les artistes nous faisons, ezaka ba œuvre d'esprit. Ba œuvre d'esprit, n'habite sous ba mesure ngondeni. Babloka ba trophée wana eyeye nango kaka po eza ba cop eza rapé ba cop ala. D'accord? Eza rapé ba cop ala babloka ba trophée wana. Eza nango mabete. Mais un artiste a koyi ko nyonga pour la trophée te. Na on peut savoir un exemple, il y a ba grand artiste ba tika histoire ba tika ba œuvre na monde connu partout dans le monde, tebi ba trophée ba zoate. Ozi mutuloko la Léonard de Vinci. Ba sala ba tableau ya dégâts, ba sala ba architecture ya dégâts. D'accord, trophée nini Léonard Azwa. Ozi ba peintre lokola ba Rembrandt, ozi ba Beethoven, ozi ba Mozart. Tu vois? Il y a des artistes qui ont laissé des œuvres, qui ont fait des noms sur le plan mondial, reconnus mondialement. Tu yebi nombre ba trophée ba zoate, mais ba œuvre na bango ka ndeti lelo, yango e inspirera biso. Na pesa ka exemple moko ya Charlie Chaplin. O to benga Charlot. Joanna abanda comédie tangu TV ezana na noir et blanc. Lelo to komi na télévision en couleur, to komi même na ba décodeur. Ba décodeur komi même ya HD. To komi ti na ba intelligence artificielle. Charlie Chaplin total a kikaka. Na noir et blanc nango. Est-ce que vous comprenez ça? Mutabanda théâtre tangu TV zaki en noir et blanc. Ba TV wa kunki wana. Ti to komi na ba TV ya plat. TV comme vendre na mur. To comme le système ba décodeur, ba chaîne câblée. Total la Charlie Chaplin na noir et blanc na yewana na ba chaîne ya ba télévision câblée, ba Canal Plus. Même sur Canal Plus ba tchaka Charlie Chaplin ka na mwindu na ngobongo na noir blanc na ngobongo. Ça veut dire quoi? C'est la valeur, la qualité de l'œuvre que tu as laissée et qu'on traverse ma génération. C'est ça.
le plus important. Na minute na kotu na bino nani ayebi ba nombre de trophées Charlie Chaplin azwa. To bando beta munoko. Ah ouais. Mais son episode ka nani ayebi épisode Charlie Chaplin alengaka sauter na mai akanisi lokwa mai eza mudindo nzoka mai ya mudindo te atutani. Abimi ya kobukana na kati ya piscine. Omona ke boyebi yango. So na tuni bino nani ayebi épisode ya Charlie Chaplin oyo azako sala neti na hygiène boya koti na machine. J'espère que bito tout oyebi épisode wana o Charlie Chaplin azako sala na hygiène aokanga ba azo déboulonner ba clé après ya moko koti na kati ya machine akoti pe na kati ya mabende wana ya komo kende. So na tuni bino lisusu nani ayebi épisode oyo Charlie Chaplin azaka na mwana ni moko muki atinda mwana ke bamba mabanga na ba vitre pasuka comme ça ya leka ya obongisa po bazwa mbongo. Omona ke boye biango. Ça dit que ba trophée c'est pas mal, mais c'est loko toko bomela nzoto te ngana bomela trophée nzoto te. Na bomela ngoko nzoto te parce que na yebi ke œuvre ndeza le plus important. Œuvre. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que lorsqu'un artiste meurt, tout ce qui reste de lui, ce sont ses œuvres. D'accord? Œuvre n'est qu'à moutetika laga. Ba nombre ba trophée, ba okabola bilamba na ye, ba okabola ba guitare na ye, bilamba famille ezui, ba trophée ba okende kotia soki na musée mususu pe mone panzani na ngoka bongo, ba ye ba asute. Nani yango azwa kango, nani yango azwa kango na matanga. Jour matanga panzana ka nani azwa ba trophée et ba na même panzele kendaka. Mais œuvre ya artiste, yango na ka tutika la na ngona mémoire. Lelo papa Taboulei nayebi nanga sous trophée papa Taboulei azwaka te. Mais nayebi kaka nakoloba na mama aya kobenga na yo silikani ye. Motema molingi yo solo bolingo foto ya tango mama. Na 17 ans nazali nanu mineur mbuleko ya ozonga J'aime bien cette chanson de Taboulei. Omoni, c'est tout ce qui reste de l'artiste et quand il meurt, c'est ses œuvres, c'est tout. C'est tout. Parce que le tout premier trophée au Ngana yebi na Congo et Banda Gezaka, Ngomo Afrika. Ngomo Afrika, Ezaka ba remise ba trophée. Na tout na bato bazoka ba trophée Ngomo Afrika à l'époque ya Zaïre. Lelo to beta bato na bandako na bango tota la position nango. Mais sous ba na yebi kutu place kendate. Mais je suis là, tu tiens quand awa mais tant père a koufi, te comprendre de tes limoi. Trophée wanango mo Afrika. Ba tu peux ba bundela kango na époque bazala kie. Ba artiste pe ba nyongela kango baza. Lelo to tambola na bandako ya ba artiste oyo bazwa kango mo Afrika. Série ya Zaïre. Totala itango mo Afrika wani komi na bandako na bango. On va peut-être plus reconnaître ce trophée. Ce sera pareil pour les Mwanamboka, pour les prix Lokumu et pour tout le reste. 10 ans après, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans après, bozo wana ndako batu wana, boke kotala ba prix Lokumu wana na ba Grammy wana ndenge ekoma. Et vanda na musée, tu vois, et okoma ba objet moko ya touristique, ok na musée otali, regardez tous les trophées que l'artiste avait eu, et na époque okutu, so ba artiste ba kufi ba trophée na bango eko ok na musée. Mais na époque ya kala, tango toyeba même pas ba valeur ya makambo. Donc voilà, tout ce qu'on gardera de l'artiste quand un artiste nous quitte, c'est beaucoup plus ses œuvres que l'accessoire. Ça embellit une carrière, bah trophée, bah nomination, bah mérite, ça embellit une carrière. D'accord? Ils ont quoi embellir carrière, et bah ça va CV, et puis ça rappelle notoriété. Et ça rappelle qu'artiste a yébana. Parce que ce qu'on dit trophée, ba oye mutu muso ayeba ki otimona yebi oka partir ya trophée wana ozwi tango bakomo lobela yo. Donc voilà, nyonso wana eza bien. Mais matrice ya makambo nyonso eza ba œuvre. Totika ka ba œuvre bien. Nga nazalaka fier na ba spectacle nanga na ba sketch nanga na tikaka. Ba message mingi na loba na kati ba sketch, bato balandanga baza nango tilo na mutu. C'est ça. Opianga trophée. Opianga trophée te tant que conscience nanga yebi ke na sala musa nanga bien. Moi ça me va. Surtout que ba trophée ngo comment na ba kopa la. Mukolo trophée ou asali trophée na. Il a le droit de donner à qui il veut. Yoro nyonga pourquoi?
Nde basala ba trophée na bango bango mo ba dépenser en bongo. Bana droit opesa ngo bato balingi, eza ya yotin, eza ya bango. C'est à eux. Ngako biloko wana nyongela yango te. D'accord. Oh meilleur qui humoriste on est beau pesa bango ata ba 100 ba 1000 trophées. O comprendre ngana yebika mukolo ya na spectacle na ngamoko na sala na Cameroun na lata t-shirt ya bleu. Partout où je passe, ce qui m'a rappelé un sport, sketch nanga, atangela nga spectacle wana. Madame moko kutayebisanga abi, ngana mobali nanga yango kaka. Sœur moko ayebisanga abi, na tala ngo déjà, mais à chaque fois ba rediffuser ngo na mona ngo ka logo ya sika. Ça c'est ma plus grande fierté. Il y a des œuvres sur taliango, liboso, yami balé au tala soutien au baye. Il y a des œuvres où à chaque fois au talango, ils ont logo la 20. Ndemona ba théâtre ya Bulangando, ba théâtre ba Bulangando, ba théâtre ba Mangobo. O etikala na RTNC. Ebi ke biloko wana esila gelengiti. Tala ba age to komi mais so ba tia Bulangando, o mona ka o sepela. Ba tia logo moya Mangobo o sepela. Ba biloko wana ti lelo esila gelengiti ba théâtre Mangobo wana. Aujourd'hui, ba humoriste na ba comédie ba bimi ebele, mais so zongika na ba bloka Mangobo wana, o senti que lengi nango eza kaka. C'est ça des œuvres les gars. C'est ça les œuvres. Moi mon objectif était na sala spectacle moko oyo à chaque fois bando talango eza logo les ya sika kaka. On dirait ekomi kalate. Donc mutu se talango mais so ba tiango ba tika na talango na lingango. Alors qu'ils en a ba œuvre mususu so mutatie kaka longo lango na sina talango. Ah, longo lango changer auto talango. Il y a des œuvres comme ça. Mais après, il y a des œuvres où même si au tala, so moni ango ka tikango na lingango. Na ebiango, ils arabien tikango. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc voilà. Moi, je pense que Mike Kalamba, il n'avait même pas à réagir par rapport à ce trophée. Surtout qu'il y a déjà à Frima. Et sopie na ninga au saganate. Il faut même pas, ça ne vaut même pas la peine. Konyonga pour un trophée. Un vrai artiste a salaka œuvre. Un vrai artiste a sa passionné. Tela, salaba œuvre na yo par passion. D'accord, ce qui est foot yo ça va, ce qui est foot yo te. Salarti œuvre na yo par passion. Tant to bandaka ba carrière total anon ba bloko anate, to ba idana passion de anima biso ba artiste. Talaga mutu so mona tango azaki de mwana muki azo yemba. Balo baki yo za chanteur munene, yo za muyembi munene. Et wana trophée za akita, c'est la passion qui t'anime. Naba ajoana, tu coli par passion, on salango par passion. C'est que so bokomi mikolo le bokomo wela ba trophée, mais non. Ça n'a pas de sens. D'accord, ba Léonard de Vinci tebi ba trophée na bangote. D'accord? Ba mususu wana zaranani. Ba peintre minene batika ba œuvre tebi ba trophée na bangote. Mais to yebi ba œuvre na bango. Léonard de Vinci la Joconde. Ça traverse des générations. Nani ebi trophée à Léonard de Vinci. Azate metunara nani ebi la Joconde. Tout le monde connaît la Joconde. Tout le monde connaît la Joconde. Donc, moi je pense que tout boma plus nous autres na ba œuvre qui na ba trophée. So ba pesi ozwa ya ma bete. Mais so ko zuite, ça ne sert à rien au nyonga. Na mona ngo pena inutile ko nyonga pour na trophée. Ba œuvre auto tikaka eza plus important. Mutako sauter. Jour au kufa trophée au panzana et qui va na musée. Mais blague ka oyo tika tonzembo yo tika yango bando yemba kango de génération en génération. Ça c'est la meilleure des choses. Et surtout lorsque l'artiste reconnaît que œuvre nanga est meilleure, tu n'as pas à t'inquiéter pour na ba trophée. Pour na yoki na vidéo wana Mike Kalamba yemoka zo kumisa stade nae. Oh mais spectacle nanga il a meilleur spectacle ba stade nyoso en qualité à son, en qualité à organisation, c'est pas pareil. Mais déjà lorsque tu reconnais que tu as mis quelque chose à la hauteur, sois fier de ça, c'est tout. Oh luka ba trophée pour Anine. Et de toutes les façons, hein, partout, en Afrique, en Congo, partout, place ba organiser ba remise ya ba trophée. Ils ont la juste té. Telle la remise ya ba ballon d'or. C'est pareil. Et à une époque, moko Sadio Mané azaki favori, mais ba pesa mutu mususu. Ba tutu ba ganga ki ba déclarer ba gangi ba fanatique ba gangi na ba réseaux sociaux après Sadio Mané ayaki kozo après.
Ballon d'or utika koleka lobi ao. On a qui fait so azaki bouliste alinga kende na ballon d'or wana. Il fallait pas payer ça Vinicius ceux qui nani ceux qui Vinicius jeune wana ga moi noir boy, moi mine belé boy. Tout le monde était favori pour lui, mais Mbappé ça Rodrigo. Ça n'a jamais été juste les gars, bablo ba trophée. Partout où on organise des trophées ou des remises des prix, et ça la cas juste été. Au monde aka mutu moko azo mérité plus, mais Mbappé si été. Au monde aka ba fanatique ba vota qui plus mutu moko boy, mais Mbappé si mutu mususu. Ça n'a jamais été correct. Donc batu ba nyonga akaka, ba remise ba trophée wana ba remise ba prix, eza na ba ballon d'or, eza na ba BT, eza na ba Grammy, batu ba nyonga kakaka. Pourquoi? Parce que eza la cas juste été. Il y a des trophées mérités, so ba pesi au santé pena que oui, il a mérité. Après il y a des trophées où t'as la pena obi mais oyo nde fallait azwango, mais ba pesi oyo. Ça a toujours été comme ça. Alors, depuis le jour où j'avais compris que Biloko Anizalaka juste été na nyonga kate po na trophée. En tout cas, na nyonga kate. Au moni sa mutema no pasi ya pamba. Oyo ki la baninga ketu ya pamba. Alors que, comment ni dimension ya œuvre, qualité à chef d'œuvre, n'habite surtout qu'on résume on a ba trophée. Tela. Il existe des chefs-d'œuvre dans ce monde au tel niveau ya œuvre bi trophée ni nyango oyo et qu'on résumer œuvre oyo. Peut-être ils a pété. Peut-être ils a pété. Donc œuvre d'esprit, moi je pense que ils ont la valeur mosusu. Même ba trophée, il y a des œuvres où ils ont mérité même ba trophée oyo ti. Ou mona que trophée par rapport à œuvre à l'ikolo makasi. Il y a des œuvres comme ça, et là l'ikolo collé quand même na trophée. Donc un vrai artiste a nyongela a trophée. Batu ba nyongela ba trophée ba parvenu na monde art. So moni mutazo bomela nzoto trophée a parvenu na monde art. Parce que la plus grande vocation et artiste est à nanu satisfaire ses fanatiques à travers ses œuvres. Préoccupation li boso et artiste est à la kayango. Na se pays ça tala. Si on sali penanze moko simbité, yemo peno le simbité. Oye bena ki nzembo na saliko e beti poto me bazu trophée ba pesio. Obi koza na souci Ozu trophée zo na ndako mais conscience no etiko tranquillité. Tu vois un peu? Mais ce ko sali œuvre moko ya bien. Oye bena ki nzembo benande na betango eloko kokani na yango ezati. Ate zu trophée te. Ya plaisir wana ga ya omona ndenge. Zoka nzembo loko ya Mayday. Ata ba pesa ko trophée te. Plaisir ka ya mona ka oche microbo e mukili mobimbezo yembango ya yebisanga. Il faut nyonga ka pona trophée pona ba œuvre bongo jamais. Et à un moment soko yebi ki ba œuvre no za ya qualité ko nyonga no même pas pona ba trophée wana ko nyonga te. Il y a des œuvres qui parlent d'elles-mêmes et ça na ba œuvre o ya ngomoko elobaka otali œuvre bi oyoko meilleur, incomparable. Ba pesango trophée, tout le monde sait que œuvre oyoko est incomparable. Toko comparer on a ba œuvre mususuti. Il y a des œuvres comme ça qui parlent d'elles-mêmes. Donc bref, un vrai artiste de son, artiste né, a konyonga jamais pour na trophée. Au moni segendenga kufi bongo, ba baguette na ya drum. Tamsu e panzana na ona matanga elimo na ngoa. Muta oke nango to yeba te. Tamsu muyibi moka okota na matanga wana yibi nango. Juba panza biloka mowei oyoka oh babageta nani ekenda wapi o noko mantsanga mutazwa kango. Oyoka o noko momboshi mutakenda ka nango tango bakabola biloka mowei noko nani o mutazwa kango abia kende nango bomba ngo souvenir. E panza na nango ka ndenge wana surtout biso ba africain soka mowei akufi. Bakundi esili bakabola biloka mowei bizwazwa moko ezalaka wana bizuela mwanza. Vous comprenez? Bizwazwa moko ezalaka wana bizuela mwanza. Babageta sege e panzana na ota musuka juba bakabola biloka matanga mapanziango. Mais domo ya beta na BCBG. Ya e bete liwana tika na bashan. Yo ke nango wapi? Oyi bango ke nango wapi? Bo wana nde siko etika la jamais dans nos cœurs. Oyo kabana maniata zo niata dom. Yango na nde tika la na mitema bato. Donc, faisons l'essentiel.
Bandeko nanga, tout ça là l'essentiel. Au moni, accessoire c'est bien, c'est beau, mais soyons plus concentrés sur l'essentiel, il y a carrière, sur l'essentiel, il y a vie. Bablo mususu za ba côté, to bomelango pena nzoto mo troté. Sans blague. To bomelango nzoto pena mo troté. Guitare wa luambo, balobaka eza na musée. Combien paye pour aller voir ça? Nga jouna kende na musée na mona na nga ngote. Jour na ba avril kaka avant na katsa braza to beta to mona musée na ba bel jour ba yaki wana pour un spectacle to kende beta tour na musée na bete to kotaka côté mususu mais na mona na nga ngote. Mais je pense qu'ils a quelque part. Mais na minute oyo soko yoki kaka o panzolele pangolele na 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 o bien ça tchaka na séance photo banda ko sala za kanzemba franco. Tu vois un peu? Donc battons-nous pour l'essentiel les gars. Totika ko nyonge la biloko ezanga na ngutina. Totika penza ko nyonga pona biloko ezanga na ngutina. Un vrai artiste né, artiste makila, a ko nyonga jamais pona trophée. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?